Bonjour, balandi à www.pandasango.congo. Ndeka na bisabino, tout un nouveau concept. Mikolo lobato yoka ndimu tuzam nakacha makambu. So lolo na liboso na bino boye na alti noir boye bika signe ya noir. Noir elinga koloba nini na kacha ba masolo. Noir eloba nini na masolo, noir eloba ke eza epesa mingi ba eza na ba signe nango ba nouvelle moko bien te. Lelo vraiment edino image mopandisanga Congo vient nanga Paul Bazakana na lelo ka ko solo na bino mwa moke juma problème ya matanga na Paris ndeko na biso zinga kemba o boyebi Château Rouge zinga kemba boyebi zinga kemba na Château Rouge bayine so bokinda Château Rouge bijou Osoko okinda ami Château Rouge diamant de Montero bokinda Château Rouge nouvelle ezaka moko ya kopesa bino zinga kemba sili ko kufela ye mwasi na kombo ya Ladi ser na biso Ladi atiki biso lelo na biso na minute yo Paris eza rebouger vraiment on soit zinga kemba ameka ko benga zinga kemba à consoler parce que c'est pas vraiment facile eza pas si penza eza pas si o ekoleli biso lelo eza pas si o ekoleli biso lelo Rico Jenny JC Katanga vraiment zinga kemba akufeli yaye mwasi na kombo ya Ladi Chipaka. Merci maman Nabiso Nzuzi merci na ndenge zo participer na moment oyo ba moninga malamu na tanga pasi na moni maman Nzuzi aussi azana biso na ligne en tout cas ça linga plaisir maman Nzuzi umela na yo mais tozaka na likambo moko oyo lelo nga la vandi pona solo na bino so bomoni nga na chemise à mwindu boye parce que mingi na zaka ba chemise à mwindu te na lati yango pona ko partager pasi o nazana ngo na motema ndeko na biso nzinga kemba o azali bongo monsieur gentil oyo tozalaka ne mingi na Château Rouge asili ko kufela yaye mwasi na minute au Château Rouge za ko bouger ba malolo bazana hôpital na minute bazana hôpital ba Antometa Chabert bazana hôpital MK Mswahili o azalaka bongo moninga na ye aussi azana hôpital juste pour na ko pesa biso ba information mingi na bisi bino eza pasi mingi mama Ladi o azalaki mama moko gentil mama moko alingaki batu nzambe azwaka batu malamu nzambe penda azwaka batu malamu vraiment bandeko na ngai o ne soyebi zinga kemba abenga a consoler moninga malamu ba kina tanga pasi tanga bisengo tozalaka mais tanga pasi ezaka plus important aussi na vie ya batu vraiment so boni bo contacter pona matanga bo benga Manu Luvaka o nyoso aibi Manu Luvaka azana numéro ya Manu Luvaka a hésité te abenga Manu Luvaka ko pesa bino information place nini baza ko s'organiser pona matanga ezala vraiment pasi na motema poto na poto pasi na motema kozanga mama na biso Ladi o azalaki mama oyo azalaki na bolingo mingi ozemono Ladi azalaki na bolingo mingi lelo atiki biso esalinga pasi makasi po pasi to sambelaka nzambe ndeka balobaka toyebi mokolo te toyebi pe ngonga te vraiment yango to mona bikamu sa nzambe toyebi mokolo te toyebi pe ngonga te yango nde to mona penza malolo merci pour l'information malolo en tout cas et là on a vu ça dans Paris nde zana bon examen malolo aza mama oyo akopesa ba information pendant la source malolo bozomo na ka so asimi portable na zolo balobana en tout cas bon négliger makambo wana te boyo karango bolandaka yango tant bolanda malolo bozo ba information parce que ça moi na poto solo ya lelo te ye ayebi penza Paris ngaku na koza na sima mais malolo ayebi Paris de bo hésitera te so bomoni ba information bomoni malolo asimbi portable na ye bo tira pena attention na malolo parce que aloba makambo o eza na nzela et puis makambo eza à temps réel vraiment balanda sanga Congo mingi kolobeza ti nga na komotika bino juste na ngana informer bino ke Château Rouge tozana matanga munene oyo tokufeli mama na biso Ladi ozaki mama moko gentil bo mona ba photo na ye bo reconnaître facilement parce que
azaki maman azana problème na batuté ala problème na batuté en tout cas zino oyebi la dinde konayo passe na motema oneso azana temps abenga et puis to pesa bino programme ya matanga et ozala wapi tina ndenge ba okunda vraiment na pesa bino oneso azana problème na ye so ozana problème ko hésiter te contacter Panza Sango ya Congo tozala pona bino tosala pona bino ndenge lelo na Panza Sango ya matanga oyo soki yo posi problème ko hésiter te komela ngai pesa ngai ba adresse makambutu to sala yango pe pona yo vraiment Panza Sango ya Congo za pona bino nyonso za pona biso nyonso yango concept na sika lobato yoka yango na zolo bapo boyoka ngana minute yo ke ndeko na biso ladi aza suna biso na bo moité atiki biso vraiment ba contact nyonso bokozwa yango et pas ya ye moko mobali na ye soit bo contacter Manu Luvaka o azabongo azalaki bongo beau frère ya mama ladi vraiment MK Muswahili aussi azali sui bozo information boluka sui MK Muswahili to tsaba numéro na bango comme ça boye bandeni makambo eko dérouler maman Nzuzi merci vraiment la ndenge zo participer na biso Rico Jenny na sepeli aussi ndenge participer na biso moninga malamba ba bakina tanga pasi vraiment oza tanga pasi nouvelle toujours yango kaka tout à l'heure à la midi ne toujours nouvelle que maman la biso l'a dit aza soutenir na bon moi atiki biso vraiment to kotia ba photo na ye po boye ba penza ke azalaki nani boye biye kombo boye bité mais boye bi na ba photo merci ba enoso bolingaka edino image o enoso bolinga sita Panza Sango ya Congo vraiment Myriam Tour Eiffel bo hésiter bo benga poto kablana bino mawelongo wasam diakota merci na ndenge zo participer na biso longo vraiment mingi orobezati oza communiquer ya mawa communiquer ya pasi ngana sengi na bino kaka vraiment bo hésitaka te so bozana nouvelle moko ya ko annoncer Panza Sango ya Congo eza bongo pona bino talaka Panza Sango ya Congo eza bongo pona bino vraiment toko sala le nécessaire pour la communauté vraiment Laurent Dona merci penza na ndenge so na dabso na minute yo nga penza mingi orobezate vraiment on so yebi nzinga kemba za ndeko oyo azaka na biso chaque jour na Château Rouge soko Château Rouge chaque jour so moni nzinga kemba te vraiment c'est que les gars Château Rouge te Mister Siatoul ndeko no nzinga kemba asili kokufela ye mwasi lelo oyo matanga to pesa bino programme mais pour l'instant batu bazana hôpital na salpêtrière hôpital eza na salpêtrière bazana hôpital na minute oyo oni swalingi akeni ko rendre hommage na moweyi baza siko na salpêtrière oyo eza bongo na Paris webi hôpital wana nde famille soza wana vraiment Mister Siatoul mingi orobezati ona kwa ko bana bino lelo yango wana nazo zo ba information mususu pona informer bino balanda Panza Sango ya Congo bo continuer ko s'abonner merci vraiment on a quoi que ça bino na minto yango wana boza la connecter brancher na Panza Sango ya Congo na otela bino ba photo bokomona moweyi boyebiye yepa yebaki bino lelo aza suna bisote métis noir Lili Wabelo merci vraiment Velanga Elvis Punku merci Lekinonzinga Kemba akufeli mwasi na ye merci pour zangate na kobenga ye to kotia numéro ya téléphone to kopesa bino pe adresse place matanga ekozala po to kabulana bino mawelongo merci balanda 3W.Panza Sango ya Congo Joma Tamasikini yo yebi kutu moyen kutu informer zate parce que yo yebi yo za na source o yebi ke ndeko na yo nzinga Kemba sili kufela mwasi yo yebi yango Joma Tamasikini musala musuto peson pa na bino vous êtes responsable ya Château Rouge bino nde mutu bokosala nefiske makambo eleka bien Joma Tamasikini mingi ya kolobezate nga penza na informer yo oyebaki te na moni siko penda oza informer sikoyo Panza pe Sango oyo na bayenyoso o bayebi yango te na minute to na sabino batu bazana hôpital babenga ngai ba informer ngai so bolandi pe na Facebook bokomona déjà basali publication ya ba photo ya moweyi nga na linga kozo information na source avant na Panza Sango na zu information na source to moni que vraiment DJ Love original international ndeko na biso nzinga Kemba o azabongo to irmao akufeli ya ye mulière na ye akufi en tout cas kozanga
kobenga été faut bengaye moi consolation ça la moi bien Rico Jenny merci vraiment mingi orlobezate on a quoi comme ça bino na moya lelo yango yo alors tous les informations mususu pour te informer bino en tout cas vous allez toujours connecté branché à chaque fois tant on a roloba beaucoup tarabo panzaka ba image pour ça la bien ba mususu ba yebapé ba information DJ Love original merci mon irmao da banda tamu junto merci bande kono so bolinga idino image en tout cas na pesi no ambote mingi connecté branché na panda sango ya Congo merci à tout à l'heure to bozo ba information mususu ndenga to zo na ndenga famille to panzape na bino merci Valentin Matondo merci vous avez toujours connecté branché na panda sango ya Congo na tiki bino pona pesa bino information mususu to zo la information sokoye to pesa bino information merci ciao Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki fin eloko na koloba Edino image film we continue kaka frapper bango na film Edino image eloko na osenga yo chikote bango www.panzasangoyacongo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision na TNT, décoder la TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menangate, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo apese la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodoy, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPA TV, canal 121. Tu as toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tu as peine à YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Le 18 mai, à 20h à 5h du matin, dans la salle de Venise, et qu'on paie la moto avec cours de gras. Ma maman Paris, Maya Sika, on est ensemble.